ingeta, bokota, makambo sur makambo, affaire sur affaire, dossier sur dossier, bandekonanga, makambo ya moto, makambo ya somo, makambo ya kobangisa, makambo ya kosala pasi na motema bandekonanga. Kolala kolamukana ba dossier, kolala kolamukana ya pasi, kolala kolamukana ya mawa, kolala kolamuka na ya mokili mawa te ezosala pasi mingi na motema. Eza na mutu moko te oyo aplanifiaka keno na kola na bota na bala na koma kobota bana nanga après moment donné na kufa. Mutu akokanisa bongo azalaka te pe akotikala kozala te. Mais eza ba réalité oyo ekomelaka biso na vie. Parce que liwa ba planifiaka yango te, liwa ba préparaka yango te, mais liwa eyaka neti mopaya. Toyebi ke ezala bapaya mosusu oyo babengaka biso mama ozali na ndako na ya. Eza pe na bapaya mosusu oyo bapriskaka biso omona kaka naza libanda. Eza bongo yango pe ba liwa mosusu ezalaka nango bongo bandeko nanga na ndenge moko ya pasi pe mawa. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba oyo ya sika kande to yebisaka bino. Boyei malamu na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne moko ya ba analyse, chaîne ya ba information, chaîne moko ya ba toli bandeko nanga, chaîne moko oyo toyaka kotonga se kotonga. Bandeko nanga soki eza bala liboso ya okota na chaîne na biso, en tout cas to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi officiel a banotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement et encore informé. Bandeko nanga lelo oyo toye na sango ya pasi, toye na sango ya mawa concernant comédienne na biso Tegra da Silva. Na bandi ebele abatu toyebi Tegra, ebele abatu to sepilaka na Tegra, ebele abatu to lingaka ndenge Tegra apesaka makambo, ndenge Tegra ajuaka bandeko nanga. Toye kolamuka, toye kolalaka na kolamuka boye na sango ya pasi concernant Tegra, na sango ya mawa concernant Tegra. Tegra bato ebele bayebaka histoire à Tegra te, lelo oyo Kisongi officiel a préféré aya kobetela bino histoire pe lisolo ya comédienne na biso na kombo ya Tegra. Tegra abotama na mama na ye, babotamaki ezalaki na oyo tobengaka neti mwa village moko boye. Nde place babotamaki epa ya mama na ye. Siko mama na bango batiaki ye nde Zemi. Na kotia mama ya Tegra Zemi, moto atiaki mama ya Tegra Zemi a voyager, a déplacer, a kenda wapi na Kinshasa, atika Tegra na village na mboka bisika bazalaki. Siko tango Tegra komaki kokola, kande boyebi bana nyonso ozokende na classe, ba camarade nyonso ya classe bazobetela bio lisolo ya ba papa na bango esalaka pasi. Tomona kango ata biso moko ezalaka ta na ba misala mosusu boobeta masolo ya mibali, mais batu o nano babali te to batu o baza ba divorcé omona moya ta baloba ezate, batu mosusu soki aza na ba problème na ndako libala na ye omona ta moya loba te ezate. Pourquoi? Parce que aye ko se retrouver na ba problème pe na ba makambo ebele ezalaka bongo. Sikoyo na côté pe ya Tegra ebando sala ye pasi soki amoni bana ba camarade na ye bazobeta masolo ya ba papa na bango, ye de son côté azoyoka pasi, azomituna nanga pe jour nini nakoya kovandaka na papa nanga, nakomonaka papa nanga, nakosepela pe komonaka papa nanga jour nini. Nde ye pe de son côté akomaki kotia mama na bango pression. Soki bavandi akomi kotuna ka mama na bango papa nanga azalaka wapi, papa nanga azalaka wapi. Mama ta soki ameki koloba na ye, kotalisa ye réalité, Tegra abande kolinga te jusqu'à ce que mama na ye jour mosusu aye ko décider alobi trop c'est trop, comme on a besoin ozalaka toujours na posa okutana pe omonana na papa na yo, en tout cas na osala arrangement ya kosala kenon okutana na papa na yo. C'est ainsi que
mama ya Tegra asalaki ba effort na ye nyonso eye kosala ke Tegra finalement akendaki kokutana na papa na ye. Kokende kokutana na papa na ye ka ndenge ezalaka bandeko na nga eye kosala pasi pe mawa. Papa ya Tegra atikala kolinga Tegra te. Atikala kondimela Tegra te. Donc amoni Tegra neti eloko. Po na ye akomi koloba keno Tegra aza mwana na ye te, ye akoki jamais kondima Tegra azala mwana na ye. Donc aboyi penza Tegra. Sikoyo ka nde boyebi bandeko na nga eyaki kosala pasi na motema na kote ya mama na ye. Mama avandi atali mwana mobali oyo moto apesi nga zemi na boti tina mwana komi na age oyo ole ata asepela keno mwana oyo l'essentiel na boti, l'essentiel na zata na mwana, mais ayeti na kosundola mwana nga moko na se porta garana ya na mwana pour que amona mwana, mais de son côté kaka aboyi mwana. Pas de problème. Bandeko na nga esalaki pasi ya makasi, esalaki pasi ya kosakana te, esalaki penza pasi mingi na motema. Ekomi kolia mama ya Tegra. Kande boyebi momoni biso basi. Basi ebele bakokaka na bango stress te. Ezana basi mosusu o bakokaka na bango stress. Mwa likambo koya akoyeba ndenge nini akogere yango, mais il y a aussi de ces basi oyo stress soki ezoya na nzela na ye, en tout cas akoprefere na ye ami diembika akufa. Ezalaka bongo. Kote ya mama pe ya Tegra, en tout cas stress wana ekomaki kolia ye, moya kogere yango ezalaki te. Et surtout bisika o bakendaki kovanda na Kinshasa bandeko na nga, eza bisika moko makelele ezalaki, azalaki na kimia te, babandaki kolobela ye, kofinga ye, bafinga ye mabe, bafinga mwana na ye mabe. Donc ekomi ko travailler ye pas possible jusqu'à ce que un jour toyaki kolala kolamuka kaboye toye kosutuka mama ya Tegra ayaki kokufa. Bandeko na nga kokufa ya mama ya Tegra nde place calvaire ya Tegra ebandaki. Calvaire ya Tegra eye kobanda bandeko na nga. Tegra ye kovanda lobi soki na kokontinue ka kovivre na ndako oyo ka ndenge mama na biso akufaki nga pe na kote na nga na koya kokufa. Malamu na lukaka nzela ya kokende. Alors eye kosala ke Tegra akomaki kotambola na bandako pona kokende kolukaka misala. Na kotambola oyo abandaki kotambola, nzambe na lola, nzambe na bomoi, nzambe oyo atalaka baka oyo ezalaka baka difficile bandeko na nga ayaki komona Tegra. Tegra aye kozwa musala. Musala ngo ayaki kozwa musala nini? Musala kiboyi. Abandaka kosalaka na bandako ya bato. Alors eyaki kokoma na famille moko baye kopesa ye musala, na famille wana baye kopropose ke non ndenge eza boye tokobanda ofutaka yo $200 par mois. Obanda olalaka awa, obanda ozongi pa na bino ka samedi na tongo, tango ozongi dimanche pe na pokwa ozongi musala ozolalaka awa. Tegra pe atie koyebisa bisika abandaki kovanda kuna pe basepeli balobi malgré ke baobanda ofuta yo mbongo wana il faut obanda koyelaka biso mbongo nyonso toza na besoin to banda omonaka mbongo wana. Tegra pe de son côté aboya na ye te. Akota na famille wana. Kande boyebi eza na bato mosusu bakotaka na bandako boyambi mupaya bandeko na nga na makambo mosusu ekomi kofungwama. Eza pe na bato mosusu boyambi mupaya makambo nyonso na bino ekomi kobeba, ekomi kokangama na kokangama. Bato mosusu bazalaka bongo. Alors kokota ya Tegra oyo akotaki na vie wana na ndako wana, papa wana azalaki deja na problème ya makasi na musala. Mais tango ka Tegra ayeki kokota, makambo na ye nyonso echange, musala na ye akomi kozwa kimia, bakomi kotungisa ye lisusu te, donc mwa kimia penza ya makasi ekotaki. Mwasi na ye abandaki koconcevoir te, nzambe aye kosala ye ngolu, mwasi na ye aye pe kozwa zemi. Alors conscience ye kovandisa bango elobi mwasi na mobali bavandi balobi te. Depuis mwana oyo akota na vie na biso, depuis mwana oyo akota na ndako na biso, ya biso ebele échanger. Alors aza mwana moko oyo tokoki biso pe de notre côté kosunga ye. Aza mwana moko oyo tokoki pe de notre côté kovandisa ye neti mwana, tozwa ye neti bonne te. C'est ainsi que bayeki kozwa Tegra comme mwana na bango, bien que azosalaka mwa misala ndaku, mais bazosombela ye bilamba, azoliaka bien, donc bakomi kozwa ye penza mwana na ndaku. Jusqu'à ce que camarade ya papa na ye akomi kolinga ye bazala mwasi na mobali.
Tega de son côté aboyi alobi nga mama na biso atikala kolakisa nga makambo oyo te, nakoki kobanda kobima na yo te, oza camarade ya papa na biso, alors moyen nabimaka na yo eza te pe kotikala kozala te. Papa wana tellement forcé amoni ke Tega azalaki na ye catégorique. Tega de son côté aboyaki na ye kobima na papa wana. Sko ye ayoki kanda alobi comme oboyi nga nakolakisa yo, nakolakisa yo okoyeba nga naza nani na ndako oyo bakobengana yo. Bandeko na nga Tega abandi omona neti ba blague ezaka makambo papa wana azoloba kosala nango eloko te, jusqu'à ce que papa wana ake koyebisa mama ya ndako place Tega azalaki kosala, place Tega abandaki kovanda, ake ko influencer ya koloba keno ndenge eza boye, eske oyebi ke Tega azobimaka na mobali na yo. Bandeko na nga eyaki kosala moto ya makasi. Baye kosala nini babengana Tega na ndako wana, eza histoire ya Tega. Bandeko na nga histoire oyo nazobetela bino lisolo eza filme na biso ya sika oyo tozotala biso nyonso epai ya ye moko Poutine de l'écriture, la patronne na Belle-Vie kandi ya ba Belle-Vie. Bandeko na nga filme moko kitoko, filme moko ya goût, filme moko ezopesa posa. Posa penza ya kolanda filme, ovandi penza bolobi yo moko kena nazolanda filme oyo emata ekita. Filme moko eza goût makasi. Alors, soki nanu otala filme oyo te, kende na chaîne ya Belle-Vie kandi, okende otala koma kaka la vie de Tegra. Bomona filme oyo ezali kuna bandeko na nga. Filme moko kitoko, filme moko ya goût, filme moko ya bien. Eza na ba makambo ebele kande na yebisaki bino na émission na nga mosusu na salaki na yebisaki bino keno ndenge eza boye bandeko na nga na koyela bino lisusu ba analyse. Filme na biso wana eza na ba analyse moko pas possible. Ba analyse eza ebele, ba histoire eza ebele kuna, ba makambo mosusu ya papa Serge pona ba o bazo comprendre te na koya ko expliquer bino bandeko na nga. Famille Bota s'il vous plaît, bosalela nga partage ya video oyo. Bosala partage, tala kaka tosalela mama promotion ya filme etalema. Mosala na biso ezalaka toujours et encore toye tosali promotion na biso awa toyaka kofinga mutu, toyaka kosabola mutu te, toyaka na biso neti moi personnellement na yaka pona koya kosala nanga ba analyse. Soki nasali ba analyse nanga nayebi ke na silisi l'essentiel batu bakei kotala ba filme na ndenge moko bien na chaîne ya mama na biso Belle-Vie kandi Poutine de l'écriture na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu penza mingi. Filme oyo eza goût, eza sebele, eza penza bien. Filme moko kitoko eye kote ya penza ebele ya bato. Eza babilo mosusu oyo toyebaka te, metango otali filme olobi eza babilo mosuko naza censé obligé ko bandosala, eza pe na bilo mosusu oyo nga nakoki kosala te. Eza mwa bongo. Bandeko na nga suka na biso yango oyo biloko kitoko eumelaka te ekindaka nango mbangu. Bye bye et à la